que bureau respecte un musicien pour biso te ko sala musala musicien mu te ko a mener coup de pouce na orchestre ba bureau ba mena pe o ba coup de pouce mais plus c'est ça ba musicien pour ming ba batala ba musicien ba bureau ba ko ba na si même si ne ba boka ba ngo ba bureau ki ngana tamona na mutu ki ngani mais ming ça ne ba musicien to mission ça musala yo bureau bi ke o lira pe na sima musicien na pe o musicien na sala ka mbongo ko taka yango pe pour bénéficier sauf qu'on so respecter musicien on a te au moins te que ça bien te ça vraiment bien te na ndenge lobi ke na par rapport ndete umela ki fa to luka soto sa soka ndeni beto to sola na ye patience konyo comme sacrifice na ye ko yese ke te ba biro ba sala biso boy au moins soki be mutu alinga yo ka ne conseil abatute eza ya difficile pour qu'on fait que na conseil na o eza difficile pour so dia ba plus âgé que yo conseil na bango ndimate bosco yo et c'est moi que simba raté quelle ingratitude depuis que au bois qui s'abisso quelle ingratitude depuis que au bois qui s'abisso quelle ingratitude mao batba bio eza pour la déplique. Qu'est-ce qui a fait que na déplique aux assurances premières na déplique pour alliance te wana ozana concert mutu za kala wana ozana raison so batu ba yoka tom susu voix et mana na bon monene eza pour na pomba déplique mais en fait mokili tolingara muto apesota moi ne fiske 1% ya koyeba ke eloko nino apporter na mambo sala veut dire que ceux qui muto mono rien veut dire que ils appellent bien talaraka tout ça là 7 ans et pas pomba déplique veut dire que ba pasi bisengo to zala wana kenda ku ba Côte d'Ivoire biso to tikala tom soko bosser mais koya muto mono pamba veut dire que mon salaire bien te tombe sous kende ba répétition na cité maman Mobutu veut dire que de 9h à 23h au rap na mbola pe betika nde beti siko skozo ngape makolo veut dire que moi reconnaissance on est salaire bien muto reconnaître que bano pe ba tchara implice na makambo na ngai mais so muto reconnaître te veut dire que ba bureau ba mona ba musicien de eloko te wana pena toyoka na te photo changer nzela quoi batu bazoyoka ndenga bazoyoka ozo mondire fabo voilà, on va devoir constituer un hôtel. Au coup, ça a le Fabrigas, quand même, il se met de Fabrigas, il y a l'andanga, il y a l'andanga. Malukinga mingi, koleka dolari, ungano kaluje, yema, ungano kaluje. Una boswete na bonne, bopone na malheur, boswete na bonne. Tonton Same Kazadi, tonton Same na biso moko. Tonton Same yo batu jane ndenga zolela tonton Same. Tonton Same yenzambe na ngai. Balobi tu jane ba wala ndaka Fabrikas na ndimite. Fabrikas yenda landaka tu jane. Mais Fabrikas yenda landaka tu jane tonton Same o. Fabrikas oh maestro, on m'a dépliqué oh hérité wata yena totobina Robido Mundibu Manitou Ibra Torrenza Contre-nga Fabrice Nseka les boss américains Tonton Mazembe nous Herman Kassongo Congo Patrick Wiolo Obama bakotielanga cornit kutai shafisha pana ya bwita simakandai toma okoya te o sinyeliwa na ngai mboshi mungi ondimi plaka kufa vitamine tozoloko ta papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Nalolenge oyo ya mabondele Nalolenge oyo ya koki Namoma oyo au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe.
Attention, attention. La Bible, on a prophète Élie. Maintenant, ça a mis ça monte à tout le monde. Quoi, bah, Jégo. Merci, prophète. Sabana, Yahweh, Chola, mi pemingo, Bonambo. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a un ami. L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et yeah! Les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone étaient un kokaba. tosepela ndamu ozula teje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai elokoninyangwisanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistolet elokoniesanga notice bacontre indication eza te soki yomelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangamaka kana eyo moko vraiment solution de Jésus amati solution yango oyo Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire nani otraité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir. tomate Napoléon osisanga bongo kokoka te tono talo kutu na Maxi Bio Café nazombaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai bien à dire podium Napoléon pakaluya zomi mwana Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle nzoto, tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le Merci de la RTNC des chaînes congolaises et Linga Congo avec Sam Kaza dit le nécessaire. Les chroniqueurs standards au Akendaka 2 partout pendant qu'on passe nos informations. Nous avons des artistes dans le Tange Oyo. C'est pour la toute première fois, nous avons dit la somme qui est P. Baouti pas depuis Pomba. C'est plégé P. Na Elenga Congo, Balika Elenga Congo, et pas Sam Kaza dit le nécessaire. Journaliste et chroniqueur, il y a ba mise nyonso. Ba wenge nyonso, ba quartier la terre, o banini. Nga naza pona batu nyonso. Yango nazo mba bango lelo. Nazo mba tout jeune, nazo mba Blackberry avec bangonde tobeta masolo nyonso. Mais avant, je salue le patron Richard Dounia, le patron de l'agence Buy and Go, agence Kitoko Oyo, forme na Poto, na Dubaï, tout ça, avec sa femme Vanessa Boza, sans oublier Michel Kanyembo, le patron Michel Kanyembo, des retours en forme avec force à Kinshasa, P boîte à Kitoko Oyo Kangi, Carré Club avec le beau Sokeke, l'ami des Indiens, des Coréens, des Français, des Américains, l'ami de tout le monde, le boss Keke, Pembeno Penamoni, associé naïf valable, Christian Matondo. J'ai dit bonsoir à tout jeune. Ouais, bonsoir. Tout jeune Boni. Yeah. Blackberry. Vous allez bien? Très bien. Quand nous sommes vraiment donc. Merci na batuto ba soutenir ki biso pena na makambo yo na ba toto Sam Kaza linde bazaka ne lenga Congo mobimba donc merci vraiment quoi. En tout cas émission oyo na dédié na le président Big Maboko Bongo, le président Big Maboko Bongo très fort
Très fort, donc on a évité quoi. Alors, c'est présenté pour le bateau à Monyoka. Ouais, nga tout jeune ba, on veut dire que na pesi bambote tout na batuto, bazolanda biso na air tout comme la bango. Veut dire que ceux qui sont na tongo, bonjour, ceux qui sont na moye, bon après-midi, ceux qui sont na soir. Veut dire que bambote na bino tarande bomo na toza pene ya grand prêtre Sam Kazadi. Veut dire que yem tapé sa relengi quoi. Veut dire que na bike talaga nyaso qui est bien quoi, équipe na kitoko. Alors, deux musiciens au Nambi Awa, Baouti et Paya de Big Pomba. En tout cas, il y a une nuance vraiment. Donc, on a le président Big Mabogobong, Gando le Gagaga, à Télémépé, à Pessinga Loco. Merci le président Big Mabogobong. Oh, bah, million. Alors, PC là? Ouais, veut dire que Talakaka na pesina no bambote na batutu, veut dire que nzembo toto bimisa eza déception maketo, veut dire que eza dans lenga Congo. Solingo o talaka ba jeune o talaka biso quoi. Veut dire que ba jeune o bazo yemba na ndenge moko ya danger, o betika ka tout jeune fit Blackberry na lenga Congo, au monde a déjà makambo tout posé quoi. Alors, Eloro et Kamusangai, Bino bote pas de plique, Bino va ministère n'a habité. Le long vraiment pour binoter. On a un journaliste au milieu du village, il a posé la question aux gens là. Ceux qui battent bio, ils ont pour la déplique. Qu'est-ce qui a fait que na déplique aux assus premiers na déplique pour maniancer? Wana ozana. Concert mutuza kalate. Wana ozana raison, so batu ba yoka tom so voix et mana na album monene za pour na pomba déplique. Mais en fait, mokili tolingara moto apesota moi ne fiske 1% ya koyeba ke eloko nino apporter na mambo sala. Veut dire que ceux qui mutazo mono rien, veut dire que ils appellent bien talaraka to sala 7 ans et pas pomba déplique. Veut dire que ba passi bisengo to sala wana kenda ku ba Côte d'Ivoire biso to tikala tom so ko bosser. Mais koya mutu mono pamba. Veut dire que er mo sala bien te tom so bo kende ba répétition. Na cité maman Mobutu veut dire que de 9h à 23h. Au Rapnamboula pe betika nde beti sikosko ozonga pe makolo. Veut dire que moi reconnaissance on est ça la bien muta reconnaître que bano pe bachaka implice na makambo na ngai. Mais so muta reconnaître te veut dire que ba bureau ba mona ba musicien de et logo te wana pena toyoka na te photo changer nzela quoi. Donc, au lobby, et le sali bon ba bureau à depuis ba mona on dirait ba donc ba mona mission on dirait ba tout pamba tout ça. Mais au lobby le mot il y a aucune distance mabutu ozongi makolo. Expliquez nous où ils linga ko on lingi o expliquer ba tout bien pas comprendre l'histoire on est là. Ouais en fait déjà muto faut ay ba valeur à muto. So muto ay bi valeur na yo mona. Là tu parles de pic. Ouais non lo na ex président na biso et ça la bien ata pona ngata ata pona ba miso ba tikali sima. Kopesa bango ne fils que valeur et ça la bien pour en fait bat ba rota la biso. So muto la mona bino d'abord kitsa bino boye ba mona bino ba musicien rien. C'est-à-dire que pour muta kabelo ça passe. C'est-à-dire que moi valeur wane ça la rappelle biso bien au monde que ba pesa pe honneur quoi partout ça là. Est-ce que yo vraiment vous assure que non depuis aibaki makam oyo nengezali ya o babiro basala boye. Est-ce que depuis kazaki au courant makam wana pourquoi pas Aza président na yo okape ko bisiki non président yo la président na biso non mona ke no ba bureau non ba ça biso bo est-ce que au pesa qui depuis rapport wana te yemo bina yebi tima muto le kaka yemo ga yebi ke nyonso tu ayebi nyonso tu le kaka ayebi nyonso tu le kaka et ça peut important te faut expliquer que au prise boye yemo ata pe biso ndé to comme orchestre ma muto le kana groupe na biso toza au courant na to yebi tout. C'est-à-dire que moi, je suis que le président Boye rien. Voilà les première absus au Slovaquie. Alors deuxième il y a Kolobakeno ba sacrifice pour que des systèmes en bout et pas de pic pour répéter parfois zongi makolo. Mais quelquefois bino ba musicien football gala ba sacrifice yemo repé des pics tant on pas ouais son ça qui facilite au début à ce fois qui exactement que non le quoi peut bon Messi génique à Messi pour vous sukunate kabongwe simbi on le quoi Messi simbi nga personne seli moisson nga et ko simba tout ça pourquoi pas aux équipes patienter pas depuis qu'au fan vraiment aux matin yo ya ko fanda ndenge pas fanda na maison mère par exemple yangwana na lobby ndeto kenda bongo tondo beta makolo ça ce qu'il faut reconnaître ngo et ça yenda ibaka te bano bakema poto senga ke rien. Il faut reconnaître que Bano Bachara moins impliqué, ça la moi bien. Au moni Tito Zalarabo, Somuto, Aibi Valère, ça la moi bien, tant pis, million T. De Gaïbara qui est tonton Sam, de Konanga Inda Filimaraboé, à Zosa la paix moins lenguement pour yo aux ala.
et ça l'a bien fort. C'est-à-dire que pour la deuxième question au Tcholoba, ko simba to ko simba te on est à Manzambe, il y a les bosses que tu vas reconnaître que toi artiste, faut tout ça un bon boulot. Surtout ça va succès après. C'est-à-dire que ndé ça linga bien bat boy ça biso na félicitations. Presque battu tout boy au kaka maramo ba félicitations. Et deuxième eloko nga na promettre battu ce que ça confirmation. To confirmer pendant que les maman boto to bat boy que la biso ma to confirmer. Alors, on a appelé la Blackberry par rapport à la question de tout jeune, Yorobani. Bon, on a consulté presque tout jeune déjà l'opinion. Au moins, ceux qui m'ont repéré ça, m'ont valeur na yété, c'est un peu bizarre pour na ba répétition de tout ça qui battait bien ba ko la biso. Ce qu'on peut ça m'ont valeur té des fois batona batona ba besoin na valeur té. Pour encore même pas au Kabila et pour tarana des président na bangozo dénigrer des bango na miso batu. Au moins avec batu pe o tapé bodo ba sakaka na binu et puis bureau na biso c'est là et pina vraiment donc na buso ba fort. Bureau pina c'est là bien té na buso ba na expliquer na buso ba nga comprendre na buso ba na bureau na. Et donc on a que bureau respecter musicien té pour biso té ko sala musala. Musicien mu té ko a mener coup de pouce na orchestre. Ba bureau pe ba mena pe o ba coup de pouce mais plus c'est ça ba musicien pour ming batu batala ba musicien. Ba bureau ba ko yeba na si même si ne ba boka bango ba bureau ki ngana ta mona mutu ki ngani mais mingi ça ne ba musicien to mission ça musala yo bureau bi ke o lira pe na sima musicien na pe o musicien na sala ka mbongo ko ta ka yo pe bénéficier sauf que so respecter musicien na te o mote que ça bien te ça vraiment bien te na ndingo lobi ke na par rapport ndeto umela ki fa to luka so to sa soka ndeni beto to sola na patience konyo comme sacrifice na ye ko ise ke te ba bureau ba sala biso boy au moins so ki be mutu alinga yo ka ne conseil abatute et ça est difficile pour qu'on fait qu'il y ait un conseil là-haut. C'est difficile. Pour ceux qui ont plus âgés que le conseil va de mater. Bosco you. Et c'est au moins que si m'arrêter. Donc par rapport au lobby qui a une année qui a patience. Au moins attention aux gens moi si nous expliquer que nos balles là yo. À mon avis qui était matin zo qui nos balles là pété. Au sala ta cinéma boy te que na mata chebino na sa te bébé te faimba ye banga ka kana ndenge mo boy. Donc et ça la bien moi si moi fierté moi mon balle là te na faimba bango ba ke. Na yo sata ki fiançailles mais ce que banda ki no balo timo spina senti 10 ans pena mbalo pe sa position te hôtel c'est mando côté mususu. Alors merci beaucoup Nabil Mbalé na za président bo travail ne bo mise là mon ko ce qu'on a za président donc surtout Nabil nous en est. Ouais en fait pour que président wana total en après il y a les bosses ça non tout ça non travail bien fait c'est-à-dire que to beta musique to voza la pe que tom sous black so za ne président déranger ngate so ngape na nga président déranger te batu no ba hotel la biso to yemba nan pourquoi date to yembi déception maquette batu ba pesi ba félicitations ya tout ça dans le studio on a déjà dire que président ya non après grand protestant. Alors pour nous concert la plaisir na Rafina Tumba pe Joseph Chako pour nous ça fait plaisir dans le président Big Maboko Banco pour nous ça fait plaisir non ba bengi Michel Kanyembo le patron Jimmy Chauve Congo Tchèque. Batouba yo kabino nano. Rappelez nano makam oyema na disque. Ouais, et pas de plique tu pas na biso. Et pas de plique. Ouais. Black Beta 3 ans na wana nzembo to yembela trésor Kandol, derrière nzembo to trésor loi pardon. Ah ouais. Ngai na lelio mawe comme mes fidèles o lolo na yembi na loyembo tombo ekele limbila na nzete o réparer ya pokoyo likambolo kita grave o trésor na la linzala ya bolingo e na onde ya bitula bakomate ka mwana moto atana talo moke bakabola bakozaka kaye monya tona teka mi vraiment na zando ya ngonzu matana mongo monya to basominga vraiment na zando ya ngonzu minga corta kuluna endombi di vacation l'amour beto ko se vana ko sote bible ye oh mama ye mama na tu jeno yo pour comprendre bien moi je t'aime ba pigeon barukul ba chaba miolé mia ba chaba boye ou ba tuba lobi ye oh bebo sawa ye oyo koya ngai. Ok, Mazwa. Libala oh libala, tunanzango oh mama. Bébé
na sango bazobela yo nde masolo bakulutu babalakala bayebi nde makambo bapara babote biso bango bayebi nde tekelembe batere sever na pusu bebe posa nini batere sever na avion bebe posa nini balakisi ye kotoyo bebe posa nini quelle ingratitude depuis que obwakisa biso quelle ingratitude depuis que obwakisa biso quelle ingratitude mao bebe kokende kolala te o bebe nanga ye ngana nzambe mami ye nazokumbango nazolela mama ye nazokumbango nazolela jeri ye ngana nzambe mama ye maye Sevena pusu bebe poisani Batera sevena pusu bebe poisani Yoka quelle ingratitude aloba o Same quelle ingratitude aloba ye Zate fe kotika te munga mwengi na maboko roulage Poto bela bapota mabumu pona Tobela babota mambumu bebe ye Toyemba to souffra pona kito ye Toyemba to souffra pona kito ye Tobeta makolo toto sane Kaka la même note. Deseseye bisinzo to foko to bital Na meto kanda malade kosa la susi Toma oko yate o sinyeli wanangai Maketo o sinyeli wanangai Deseseye bisinzo to foko to pitale o Na meto kanda malade kosa la susi Toma oko yate o sinyeli wayabawe Maketo o bebe yo niminga na Bebe yoko yate o oniminga na kufa ye maye Bebe yoko yate o sinyeli wananga ye Enzambe o ngana linga Nabona konda nzoto pona ye o siapata Nabona konda nzoto pona yo ye siapata Naboba kaningelanga yo na lela Naboba dundelanga yo na loba kiu Kokende tezela na noa wae bebe Kokende tezela na noa wa maketo Tout jeune. En tout cas, batu bazoyoka kana même rythme oyo. Batu bazoyoka ndenge nazoyoka ozo mondire fabo. Voilà, batu ba ko situer en hôtel. Okusa biso pele ko Fabregas kana même rythme no tozo mba. Fabregas ye ndi alandanga kotaza yebike yalandanga ye. Malukinga mingi koleka dolari ngano kaluje yema ngano kaluje kuna ko souhaiter nga bonheur bo pondelinga malheur bo souhaiter nga bonheur Tonton Same kazadi Tonton Same na biso moko Tonton Same yoka tujane ndenga zolela Tonton Same Yenzambe na ngai Balobi tujane bawalandaka Fabregas na ndimite Fabregas yenda landaka tujane Mais Fabregas yenda landaka tujane Tonton Same o Nani na mokili Tonton Same alingaka bacha ele sheke o Mais moto nyonso na mokili alingaka azala kaka le prix tujane ba o ya vivi firenze na ngai yebisa zinga niawe na ngai enzambe o tokezwa mbayanke basiamela kulona batampiaka bayina mpiaka ezali contrat na batombongo po batombongo balela mbongo ilunga na danga bayemba bilia babosana koyemba l'amour bobengelanga mulumba na danga oyo ya ntanzuka bokende na wenze bamama ayoleli ayo boboyana bandale nzambe na ngai bokomona tonton zame na biso bobokende na matete tonton zame na biso Okomona tujane ba nzambe na ngai Boboya nzambe
déception yebisi nzoto fokoto hôpital na mbeto garda malade kozala susi toma okoya te signeliwa na ngai maketo signeliwa na ngai yebisi nzoto fokoto hôpital na mbeto bakotielanga koniskutai shafi japana yabwita zimankandai toma yokoya te signeliwa na ngai ifififirende ondimimika kufaye nazanga nanga nyonso kasi bolingo no te tonto Samuel nazanga ta pale kasi adresse ya molema na yo te leve na yo ndepesa ngai identité wa au pays des amoureux soki oza te na komi sans valeur refulema nanga libanda motema bebe na ngai nazolela Didier Ishama tujene bao omoni ndenge nolelaka ya pablongoma omoni ndenge nolela yo Eminado yaka, pardon binatoro. Eminado zonga, pardon binatoro ye. Toro guche. Oko yate o po signeli wa yabawe. Nelisa isiene mao signeli wa nangai. Merci beaucoup, en tout cas, merci Mabo, en tout cas, félicitations Blackberry, félicitations tout jeune. Mais tout à l'heure on a dit bon, on a tout nakio parce que nous avons on dirait Fabregas, au lobby Fabregas. On a Fabregas mais hier on a net mais hier bandi musique avant yo. Au monte que non bandi musique sika. Au bandi na nous kobo ya validé au basa déjà. Au monte que non aujourd'hui que la battu de moins. En fait, na boité, ce tu tournes dans le lobby bongo, na check moi ibi que touché dans le lobby bongo pour en fait comment on a célèbre boy c'est bon, ils a bien mais biso to ibi côté de outi. Et puis côté de outi, dire que na ba vibrator, ba Robinho Mundibu ba omba ko la ba check Fabregas. Yo na Fabregas buta côté moko. To zala pena moi trop na ba matete, to travailler ensemble, dire que netinga alors, pour nous avoir le plaisir, nous avons Congolais qui sont Bolanda. Quand on voit, mais quand on a 5 musiciens Congolais qui sont au bazar actuellement, mais on voit, avocat na bango, c'est mon bango. Bayo quand on a voix na yo siko. Black Zan on a des temps. Ah ouais, ça c'est tout jeune ba au Kaiser manifeste-toi. Et gué ngana pona. Malela ngana pona man. Dola bana zele kadova na kino zugaliwa. Dola bana zele kadova na kino zugaliwa. Malekza kena ye o mama nzambe na ngai. Mabeyo salinga me dépliqué. Mabeyo salinga nzambe kaka ko katalika mongo ye mona wapi tout jeune. Ah ouais, ça c'est de que soit. Molingo ezali lokola mola ya nzete ya mbila babekisaka jamais moto amata se souffle na ye moko ndeko ambeje tokezwa molingo ezali lokola mola ya nzete ya mbila babekisaka jamais moto amata se souffle na ye moko ndeko ambeje tokezwa bebe nazalelo nini yango polinga ngai nazimelo wapi yango ye bozebela o yema tala lelo wapi yango boyoka bebe mwalela kate soki mobali ne ya kofi boyebi mwana kozala ya interima papa loin de toi bertina ozola babi mwanda suzinde koko mon jouet interime na yo mon bébé j'aimerais koko ma prison give muchita assistant climé ngana koko ma déprimé Robert Basende ale musoyi linzambe monelanga yeye monelanga yeye monelanga yeye nyogolanga yeye monelanga yeye tokezwa obelizeleki kobokolo
mikolo nyonso donase na maboko farmase komi nzela toilette hôpital komi nzela ya wenze baningaki tunga ye memaka pondo yanga se médicament tabakosengaka mbele siti ata olesi esaki ya mpundu ekomima ye mosika te libankeli makana periode kasi ntaba mikolo nyonso taba kamarade na ye esingaka asi mokolo taba akufaka asinga ye etikalaka kasi bolingo ye meminga nzoto tokezwa nakomi kobanga bolingo ekomonnyokolanga ya tro papa Morinho bazokufa kaka umba kola grand chanteur tokezwa zwao namipesa na yo lokola bebe na ntango ya libele naza non utilize utalize na nzambe yakayaka eme nasi nalati alliance fini les fiançailles fini les clins des routières David Bolowa tala ndenge eme bube bwa balinga Carmelo Kange terialino mera pale aterie terialino mera pale mera cheke fabrication terialino mera pale terialino mera pale nzambe nangai Ferregola troisième doigt Zarandeni. Ah ouais. Il bandandeni bloc. Ah ouais. Donc mais sengona kozala nango na yebite. Ndengo kola lelangana butwa lelo. Donc moto yedele magape na butwa lelo. Sengona kozala shetani gola. Shetani toyembaka kaka ndambu wana shetani fali pupa ya fali pupa liputa ezalaka ndenge nini black mama bebe finikanga liputa mama mosusu te nakolingaka kaka yo ata baoyo baleki yo na bote sia nga naza kuna te ata bato baleki sente ya mushia na bote ata baoyo sente mushia Jibem Piana na biso umba okolo ezalaka ndenge nini black umba lead na ye kote lead na ye ederike talaka kezo ya siko loboko nange divorce na riche ou pauvre tout le monde a droit y a l'amour fou grâce à ta Germando loboko nange divorce na litama ye wera sono tobandaki nga na ye na pasi ye mutabo mwana ntango ngonga nazalaki nanu na 13 ans yelanga na ndete na nzela kelasi ezalaki nde folie d'amour ngako na kolela motema mozoki banzaka bolingo ndenge tobandaki soki nakanisi nakolela soki na banzi nakomi boma nzoto nakufa nanga matiri ya bolingo ya ngwe yelanga na nete na nzela ya silisa kelasi ya kobalanga ntongo poko akendaka kelasi yaka na ndako. En tout cas, merci tout jeune. En tout cas, na meka que partout on a pendant qu'on faire voir tout va découvrir quand même batala na yope oyemi kitoko. Numéro contact pour na batu. En tout cas, clip né déjà ils en a lenga Congo so botali yango titre nango. Ouais, titre ça déception maquette so betika tout jeune et fit Blackberry. Bon, on a déjà biso na tozana na clip kitoko. Numéro contact na yope par place au répéter. Numéro contact c'est plus 243 81 72 28 200 plus 243 81 72 28 200 na pesi vienanga héritier minimbo na pesi global control bambota trop Brita Zimakanda héritier Fernando Jano Bamba pomme de main Cynthia Mouchia veut dire que Jado Biango va venanga ibangwana quoi.
Alors, et pas non plus, mon encouragement, toi, sur terminal. Ouais, nous avons pour ça chanto, banga, tu dans studio déjà. À part chanter, mais ça chanson annonce de session maquetto. Donc, contacter sur la plus 243 82 622 13 98. Donc, je le répète, plus 243 82 622 13 98. La PC Global Control Mambote. Ira mukuse ata lodogi moso atambola na banki na saki kwa na pesi hérité les sanga hérité Fernando hérité Minimbo na pesi vena biso Brita Zimakanda Jano Bamba Pomme de Mer sans oublier mon boss Kai Kai Mbena Joël Mouya Diornalio donc boss la rande tout ça quoi même moral Aki masalou le nommar congolais te detendai maboko bank maboko cash ngasa mkazadina chroniqueur et bartutu. En tout cas, on a un par rapport à la promotion. On a toute sa promotion dans tout. Les athées que nous avons mis boyé, on a un problème depuis que c'est mon frère, nous avons lobby quelque part. Donc, on a besoin de la promotion. Nous avons un pouvoir, nous avons merci. Tête de Ténaï, il m'a beaucoup banque, beaucoup cash. Je suis ma tante 11 Céleste. Le boss qui est carré club, moi, ça m'a mis poche, Mouzindo, patron et fils, ça métro bar. Il m'a très fort. Il m'a très fort. Mika Badiende, caméraman professionnel. Merci. Nabatouya Congo Brazzaville, Kinshasa, France. Olingi Sam Kazadi Abwakayo, contactenga na Koboko Kitoko, ndenge na Bwakaka, na Pesi Mboti, na BM Bernadette Masengo, na Pesi Mboti, na Nicole Zaina, la force tranquille, na Pesi Mboti, na Yo, aux États-Unis, na Canada, na France, partout le monde entier, bois connecté na Elinga Congo. Papa na bango, maman na bango, na oyo était l'information. Na yamba pour na bino, ba misé oyo ba c'est bien plaisir. Bon soutenir ba ba artiste, ba besoin payer encouragement na bino et ça fait bien. Merci, merci et à la prochaine. Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, kata.